Bandeko babolingo mbote na bino mbote bino banso bolandaka émission ya monoko mobange lumbaka solo kasi bimisaka makambo malamu. To tiki moma ona maboko na nzambe bandelika tipe suka ye moko mokili na nyonso akamba biso na kombo na Yesu. Di solo oto yoko lobela lelo. To so kana biso tamingi te. Ezali ko landana na li solo oto utaki koloba. Li solo to loba keza li solo ya mwana utaki Kishasa. Mama na ye na ndeko na ye oyo azali abayokani ndeko oyo awa azweli ye mwana kasi mwana lera akomaki bolandaki ndenge nini elekaki na kozongela te bomoni ke na suki ebebaki toujours parce que baconseil ya mabe ezalaki epa mwana awa moto abengi ngai alobi mama nalandi lisolo oyo olobi mais mama makambo eza ebele ndenge olobi ke bato na bato baza na dossier na bango ya ngai ezali mwana oyo nga na bota oya bengi ngai ezali mwana mobali abi ngai lisolo na ngai eza mwana nga moko na bota na ndako na nga pe naza na mwasi mosusu ka mwasi na ngai mama ya mwana wana nde toza na ye toyaki poto yo moko yebi makambo ndenge ezalaka mwana tikalaki nanu bana oyo oyo mosusu baye kobotama awa ntango toye kobengisa mwana na bademarche nyonso tosalaki mwana ayaki mwana lera komi ndenge bapana kaka bazalaka topesi mwana conseil ya ndenge na ovandela ndenge aye na mboka mopaya ndenge na uti kozalela en tout cas mama elekaki bien mais kende nzoka nde mwana akomi kosolola masolo na baninga mosusu oyo baya liboso na ye baninga bana bakomi kotuna ye ba question oyo bakoki kotuna ye te eza na makambo mama oyo ezali ke yo za na poto oyebi yango mais batukuna na mboka na biso bayebi yango te mama oyebi bambongo oyo bapesaka bana soko zali na bana bano leta yebi deja ke bana na baza bana na yo baza na ndako na yo leta tielaka bango mwa mbongo avant bakokisa 18 ans na bango mbongo wana baparent bayebi ndenge nini bageraka mbongo wana mbongo wana esungaka ta mosusu mwana pe akoti na bauniversité le bakopesa ye mbongo ne nyonso oyo baparent batielaki ye pembeni mbongo wana esungaka makasi mwana afuti baparent babimisi mbongo wana esungaka na mbongo leta kopesa lisusu ezosunga mwana po aevolue na vie na ye abongisa vie na ye na ndenge na ye alors mama biso ndenge mwana tangu mwana bandi kozwa bambongo babandi kotia tozotiela pe mwana kaka ndenge ezalaka mais mwana kutani na baninga ya mabe tangu baninga na bakutani na ye badobino baboti na yo bakosaka yo bazwaka mbongo ebele na mutu na yo ndenge ni oza komikosa boye ya lobi tenga mama na papa bavandisaki nga ntango nayaki babi te eza lokuta baboti mingi basalaka bongo mpo balela mwana na bango mbongo donc ndenge ozali wana eza na mbongo oyo bango bazozwa bambongo na yo wana bazosala yango ndenge balingi il faut yo moko osimba makambo na yo na maboko ya lobi na ndenge nini babandi koexplike ye awo ezalaka boye mwana ntango baza koexplike na baninga olia kende kotuna baboti eza nango problème te kende kotuna baboti ketala bino bopesa nga conseil kuna bazoloba na nga boye mwana ka baconseil bazopesa ye wana le mwana kwesi koyo na maboko banguna bayebisi ye soki okomi yo moko biso tokosunga yo omoni bureau oyo eza wana eza bureau ya social soki na bureau ya social oluki likambo moko oke koloba tango yo kende koloba likambo wana ekozala que bango bato social bazwa yo okosa suna maboko tata na mama na yo te comme ça mbongo na yo bandokota na banque na compte na yo moko po otika kokosa maboyi ti ler yo kokokisa 18 ans wana sikoyo okomi na makambo na yo pe na ndenge na yo mwana pe ayoki boye alobi nga na moni ke baboti bakosinga baboti na ye moko abike baboti bakosinga asololi na mutu te mwana kei kaka ndenge baninga bapesaki ye ba conseil mwana ya mwasi akei okosela tata makambo ke na bureau social akei kolela ngai awa nazoni okwama papa na ngai na mama na ngai bapesaka ngai eloko te nazo souffrir kolia na ngezali pasi na ndaku makambo nyonso eza pasi yango wana kutu ndenge ezali wana ya munene kutu papa kutu akoma koviole ngai bandeko ler tata wana benginga azoyebisanga makambo tata azolela mwana oya ye moko na mama na bango na kati ya ndako mwana koseli papa makambo
mwana ki c'est la papa makambu awa makambu wana ezalaka grave tata vanda kaka na mwasi na ndako bamona kaka boye baye ko visiter bango na police na bato ya nani bato service social baye oto sana besoin na yobo na boyebo na bakamati papa mwasi pe alandi bakeyi akende kusamba oyo nani mwana na ngai makambo sara ka mwana oyebi yango alibina ko sara ye makambo ni aza mwana na ngai bopesa ka mwana oyo vina ye ezala ndenge penze ko jiko zalela tembo ngo bapesa ka ibino mwana na ndako alia kamalamu te bozo sunga ye te tout ça oh ngai na mama na ye to sunga ye te alia malamu te tolia ka ndenge moko na ndako biso nyonso to za ndenge moko na ndako tolia ka bana balia ke loko bana balingi bana bamela ka ndenge bango balingi komela bana balala ka ndenge balingi kolala mwana na mwana wa ndenge za na poto mwana na mwana zape na chambre na ye soki boyeli suko tala na ndako na ngabo kukuta makambo nyonso ezali okay eloko moko ezangi ezati makambo ya viol ya bingana yebi eloko moko te ngai vunake na ko violer mwana yanga na mama na ye na kati ya ndako batu na mwasi alobi jamais mobali nanga otiko agir no piloko ndenge wana ezala te pe ko tiko zala te na koki ko ndima te ke mobali nanga otiko sala likama ndenge wana bande ko mwana lobi papa asala kabongo soki mama azate bo oyebisaka mama te pona nini o papa lo baka nanga soki na yebisi mama nanga ina mama tokozonga na Afrique ata bino moko mama bandi ko lila papa bandi ko lila mwana oya bango nani aluki mwana ndoki nini aluki mwana na bango moko mutu ake kofunda pe ake kokosa makambo ya lokuta makambo ake kolobeza bongoti bande ko makambo c'est grave makambo ye grave bino bato boza na poto boyebi soki deja poto etelemeli yo ke yo violer mwana komi nani bato mususu pe bayoka babanda pe kolobela ngo epai ne pai basango bandi ko panzana bano bapesa ki e conseil wana akosela papa ne makambo bango pe bazolo bape na baboti na bango tala kuto entel ndenge azali wana ye kutu basali ebo vraiment fait des comptes pour balande la dossier service social azui bana azui mwana pardon akei na ye bake kotia mwana quelque part na foyer bafungoleli mwana compte na ye bambongo na ye kene eleka suko epa baboti te eleka epai na ye moko mwana vandi kuna papa azo samba kia sala ka mwana likambo bandeku mwana yiwana ke kufanda kune pa ya lingaki nzoka ne baninga o ya landi baninga o bapesi e conseil babeba deja eloko bazali ko luka yepe abeba bandeko même bible zolo bana biso mwana mutu ase abebi azaka kata mususu ye moko myako bebisa ebele na kati biso balobaka na mboka na biso lilala moko ebebisa malala ebele pourquoi yasi a baby bongo alinga ke muninga bakumisa ye bongo alinga ke muninga sala malamu ako bebisa ye kaka mwana wana ndenge akende na foyer mwambongo bapesaka ye bakoma na bango kobima na baninga bakoma na bango kosala n'importe quoi na baninga ekomi nde likambo liberté alukaki ekomi nde likambo mwandako wana bapesaki ye wana esika wana bapesaki ye avandaka nde esika baninga pe bayaka pe kokosa na kotala ye na batu na bango mwana kende mwana komi kobota bibota mwana abebi mwana komi kobota bibota bandeko tant mwana bandi kobota na 18 ans déjà tant mwana kokisi 18 ans l'état zui mkumba na ye azongiseli ye so komi déjà na 18 ans 19 ans 20 ans l'état lembi akamati asundoli yo okozala suna bandako na bango ya socialité okozala susu ndenge bazali kolengela yo te po komi mukolo siko dossier na yo moko okozala musale okozala ndenge nini kaka yo moko mutokotala vi na yo siko ezali susu baboti te bandeko mwana souffrir akomi kotelengana na bana lelo awa lobi awa fin de compte ya koma na bana 4 ya kolandisa alandisi bana 4
Mais bato ba pesa ye ba conseil wana ba bota na bango te. Bana boke baka mutu azo peso conseil yo yebite ke yaza na mayele deja ko leka yo. Yo ko kweya na libulu mbangu ya telemi. Mwana komi bitambola tambola bana 4. Basala nini? Bango pe mindere bino moko boligwebi. Balinga ka femme seule wana. Oza femme seule. Bango bako sepela. Lelo awa lobi awa telengani. Nde loko yo basala mwana wana. Mwana monika kapasi mwana asale zate vie baby. Na vi na ye. E baby. Na vi ya bano ya zobota. Ezape malamu te. Bimi telengano ezali susu bien te. Na ndenge. Mwana. Azonge pa tata. Ake ne kosenga bolimbi se pa tata. Batu bapesa papa conseil. Pwete papa abosana. Alimbisa mwana. Oui, papa limbisi. Papa limbisa. Mais na kati. Na kati pota wane zali. Bande kole papa aza ko expliquer nga makambo. To komi kote asuka papa na zolila. Abi mama bomengo. Mwana yonga na boti. Na boti ena mwasi mususu te. Eza mwasi wana pete mutu ayena mwana na ye peut-être na motema mabe na sala likambo wana. Ngai na mwasi na nga mwana na biso nde wana. Mwana na biso aliboso mama. Mwana yako lukelanga kabakata likambo boy. Mama, pasi na motema. Donc ngande nazali awa naza considérer que ngai na yebi nzoto mwana nanga, naza considérer que mwana nanga ayebi nzoto nanga, mama kanisa batu boni ba yebi makambo. Mai soke sopani ko lokotango nini. Mama na sali effort ya kulimbisa me ko bosana nazokoka ko bosana te mama. Nazokoka ko bosana te mama ko sambwa ya boye. Est-ce que mwana ko kenela mino kwa na mato ya batu nyonso bayoka sango oyo pona ko longola makambo wana. Mama eza pasi mama pomengo. Toyebite to salaka nini. Toyebite mama to tika ki mwana kuna. Yo moko yebe ko yab na bana nyonso tembala moko eza problème. Batu na batu bazana dossier na bango aw. Me mwana oya tikala ikuna mama tangu to bengisi mwana ke nokolukela biso kabakata likambo boye mama. Mwana ke nokolukela biso kabakata likambo mama. Tala niveau ya makambo tokomi. Na yoka ki ndenge solo bapo na mwana wa utaki Kishasa ayake pa mama leki na ye to mama kulutu na ye. Me mama oya ngai moko mwana. Soke zalaki ya mutu mususu na koloba poaza mwana ya mutu mususu. Mama, toza wapi na mokili. Bana na biso mama nini bazolia. Na Kishasa makamwa mbongo ezalaka te. Na Kishasa batiela kabana mbongo te. Oye ao yoko koma na rythme yango ekokuta yango. Olio landela ngo na malembe na ndenge baboti na yo basali awa. Ale yo lingi vraiment osala ngo yo moko na ndenge na yo. Kaka lelo yoko koma lingi ba makambo poto ndenge zali omema poto na maboko. Tala mwana nanga memaki poto na maboko na kombo na ngai kokosela nga makambo metala mwana lelo aza ya kubeba na bakoko baza ya kubeba na ko récupérer bango ndenge nini mama loba na nga est-ce que nango récupérer bango 100% na ko récupérer bango 100% te ya mwana mama mekala nkubeta sete bandiko lelo na ikubeta sete na bino bana boyaka lisolo oyeza lisolo ya pasi na Kishasa batiela yo mbongo ta place moko te. Na Kishasa kaka tata na mama basali, balesio, bamelisio, bakotisio classe, niyo sotu bango de mtu bazozo charge wa. Mais soko zwi siko chance ya koya na poto. Tango ye na poto baso kamata mundele ayebi ki azotiela mwana mwa quelque chose. Baboti bayebi ke mwa quelque chose bazotia ezali te po basakana nango. Ezali po batia ka pembeni po lero kokisa 18 ans bakobimisa nyonso pozwa vi na yo na maboko. Bino na Kishasa boyebaki makambo te. Mais soko ye na poto makambo wana nyonso soko yo komona ngo awa yo kutu donc komisi yango penza grave yo nde fo koyela ngo zwa mbongo na yo mbala moko na zwa mbongo na nga eza mbongo ebele basotiela ngai okay no kokosela na baboti makambo eza malédiction bana eza malédiction ndenge na solo baboye bozo yoka Bible solo bana biso mwana oyo kosambwisa tata na mama ako déshonorer baboti mwana wana aza akoumela na mokili akokufa noki mingi bakanisaka kokufa noki ezali ke okufi physiquement okoti na cimetière te
kufa wana ezali wana kufa ya molimo ezali tala siko ndenge ozotelengana na bana 4 mais eza kufa te parce que na bana no moko bebisi bango déjà okosouffrir na vie na yo eza déjà kufa na molimo kufa ezali kufa ya biloko oyo okoki kosala siko classe na yo kufi nzela o bapara balingaki bamema okotata université no na poto obomi yango déjà siko okosala nini okosala baménage soko oza makasi te na nzoto pona kokende osala sala epai ya bato le temps peut-être okosala formation le temps peut-être okozwa ekozala toujours pasi bana na mpe bazotalela yo bana pourquoi koboma vie na yo boye pourquoi koluka malédiction ya boye okende okosela tataka bakata makambo boye oye poto oye kokuta tata na mama awa zela bango balakiso makambo zela bango bayebiso ndenge ezalaka yo kende kolanda mutu mususu pona nini siko olandaki bato mususu tala ninge esukeli yo bana bana nazokwakula botika lokuta botika kokosela baparent bazoviole bino botika pona koluka mbongo eke bapesa yo mbongo na yo pona koluka eke vi na yo moko zwa vi na yo na maboko na Kinshasa ozwaki vi yango na maboko te pona nini ifale na Kinshasa banda kozwa vino na maboko metango ozaki na Kinshasa baboti kaka nde bazali kotindela bambongo wana na Kinshasa ozokotela classe kuno ozolia baboti nde mutu bazali kotindela yo siko lero komi awa okomi pressé pona nini bozo yoka ngai mwana yo oyo zala nzela wana déjà yo oyo bazopesa déjà conseil wana yo obebisa na ba famille yo okosela tata no makambo mama no makambo mwana zonga epa ya baboti mwana nzela balakisi eza mabe social wana kozwa yo 100% ti mikolo nyonso te soki 18 koki ye kutu ayebi mikolo ayebi na ngonga na minute na seconde oyo yo zokoma na mbula oyo akolashe yo akolashe na ye yo kokanisa te ke oza bebe nenga zozwa yo bebe lelo lobi akozwa yo susu bebe social wana non okotelengana conseil oyo epesa yo mayele mwana yo oyo opesaka pe baninga conseil ya mabe keba nzamba kobeta yo soko so bebisi zonga pe pa baboti na yo senga bolimbisi koluka te obebisa pe bana mosusu eza malamu te obebisaka baninga oyebisaka bango makambo ebomaka bango na motema po bakende kofundaka bapala na bango na makambo ya lokuta yo poza na etumbu nzambe kolanda yo po yo ndo za occasion de shit yo ndo luki mbeba wana muninga yo wana sikwa so telengana na bana mini yo kozwile charge muninga yo wana so nyokama yo kozwile ba charge wana eza kitoko te eza kitoko ata mukete bana pourquoi bozo ya na poto soki kako biko kokisa kaka moi ena kaka otelengani déjà obandiko luka déjà ba conseil ya batu mususu non tozo mona ngo ebele masolo ngo peso sila te po bazo benga nga kaka toko continue ngo kaka toko panza kaka ndenge bino bana bozo bebisa toko lobela yango toko tika te mais mwana yebaka ke malédiction za nango wana vina yo ekozala malamu te o choquer papa makasi bino baboti bosambela pona bana tala sikoyo papa oyo azwi shoki ya boyi alobi na limbisi me na limbisa me na kati na ngai me eza pasi kati wana eza pasi nzambe asunga po kati wana ezala libre libere mwana toza na pasi na mitema soki tozoyoka makambo ya boyi po biso pe toza baboti tozotala ndenge ezosalama na poto mbongo apoto ekosaka bato surtout soki outi koya okomona nyonso ezaka bafleur me ntango okokota na mozindo nde okoyeba ke nzoka nde ezalaka boye me tala sikoyo osi obebisi na baboti bandeko tosungana lobi ekokoma ndoki okokende pa basale ya nzambe bango pe lokola batunaka na bango lisusu te ke nini eleka na vi na yo ekweyaka kaka ke bandoki okoma batata mwasi na banoko me nzoka nde ndoki eza yo moko selon la Bible yo moko miloki
po sambwisi baboti na yo na tata na mama ata yo moko pasi yo bamonaki vraiment po ete babengisa yo oya pasi yo bamonaki vraiment eza dur na motema eza pasi na motema eza pasi na motema bana na biso bososola bana botika mabe oyo kisasa batielaka bino mbongo te soko ye awo yoko yoka lisolo ba mwa mbongo wana batiaka kokanisa teke okovuama na mukolo wana okokanisa teke okovuama na makambo wana soko zepa baboti bafandisio na ndako na bango baboti bazofuta courant baboti bazofuta gaz baboti bazofuta mai nyonso eza na kati ya ndako même telefone na ndako bango nde mutu bazozwa charge yango monike mbongo wana ozomona ngo lokola eza mbongo batieli mbongo ebele mais mukolo yoko zwa vina yo na maboko ofuta facture à courant, ofuta facture à maille, ofuta gaz, ekosimba te, okokango te, mais ba parents na yo ba yebi déjà ko gérer mbongo poto, yo kokango te, yango no monitala nenge sali. Siko mbongo yo ozwaki mbongo, na oke na ko tasuka. Ba mbongo ozwaki batikela ki yo ba mbongo wana. Ozaki kofuta ba facture te. Ipa ba parents, siko tango komi yo moko, ko ti ba facture ango. Tango komi yo moko, otelengani te. Bana no wana bazolia ndenge sengeli balia, bana no bazolata ndenge sengeli balata. Omoni yango sikoyo. Mutu a perdre eza yo. Eza malédiction. Eza kitoko te. Bana boyoka. Bana boyoka. Botosa baboti. Ba memi bino na mboka oyo. Eza nango lola te. Mais moi différence ezali. Boyoka bozala malamu. Botosa baboti wana. Bopesa bango ba merci. Eza na baboti ebele pe bazana poto basundola na bango bana mingi pe bazali aw batika na bango bandi dossier asali bo lembi na ya de bibo azala ka kuna na Kinshasa mingi pe bazana baboti aw baboti kuna na Kinshasa bazui pe bavi na Kinshasa kuna bazosa na bango makambo na bango na Kinshasa mais yo quand même ozui chance ya koma et pas baboti bino bato bozana situation oyo lelo mama koko ayeko pesa bino conseil bo changer botika konyoko na baboti bozonga na nzela Yesu azana besoin na bino pona vi na bino ebonga bozonga na nzela bana botika loyenge ya pamba émission na biso suki awa nzamba pambola bino na mbala sima tokolobela susu kaka makambo ya boyi yo oyo zana besoin ko sola masolo ona bato sololi yo ozana bosa ko partager pe o partager problème izana ngote nzamba pambola bino